PDC, CAA, King of King, alula tellement ba client na ye, akana kozala proche na bango, pona kokubisa masolo, CPLAS na CPLAS, nenga mesana, boye suite ya modernisation, ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi, Fly CAA outi ko modifier programme ya vol na ye, kaka pona kotia pio, pe à l'aise ba client na ye. Désormais, horaire de vol les aboyés. Kinshasa Lubumbashi, vol 7 sur 7. Veut dire, semaine mobimba du lundi au dimanche. À partir de 7h45, Gingo, ça la vol na yo na nenga professionnel qui toko. Et bongo Kinshasa Goma, 5 jours et semaine sur 7. À partir de 15h30. Kinshasa Mbujimai, 6 jours sur 7 la semaine. À partir de 8h40. Ah, Fly CAA, Banamboka Batali gauche, Batali droite, yo na yo. Et Siliteo. Kinshasa Kananga, 9h15. Kinshasa Gemena, 9h15. Kinshasa Mbandaka, 14h15. Kinshasa Kindu, 8h juste. Pe Kinshasa Kisangani, 9h juste. Bon, Mbappé Bouebake depuis 1992. 32 ans, le long de service à peuple, c'est à l'indice régularité, ponctualité, sécurité, bakisa confort. Pour ne pas voler sur Totangi, Boko Zoyango na bavion na en pifo, Airbus en 320, Airbus en 330, Nzambe ya bilengi, Congo Mobimesi Bandimayo, Bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo, leader. Bon début de semaine, ma botte à la vidéo, merci pour vous aider. C'est ma télévision, la vidéo pour la colonne de Folinga, le journal. Il y a peuple pour le peuple, tout fond le journal. Oyo pour la commission de président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo solo la qui week-end longo na diaspora congolaise au bazakuna ko vanda na Belgique. Nadine Sona a pesibino badi. Mosika ya mabele ya bankoko na bango ba congolais oyo bazwa mikunda na Belgique bayoka kipasi makasi pona attaque terroriste oyo esalemaki vendredi na ba avant midi et pas ba troupes armées ya M23 sous couvert ya ba Rwandais kuna na camp ya ba réfugiés Mugunga na Goma vendredi ya pasi pe mawa oyo ezalaki date oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aponaki pona kosele davantage lien entre ye na diaspora na ya Bruxelles kuna de chef de l'État a salaki par na détermination na ye ya ko défendre intégrité territoriale ya mboka tina victoire finale. Nous n'allons pas baisser les bras. Je vous garantis que nous gagnerons ce combat, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il fasse. Ndenge moko asalaki na Paris, président de la République a félicité Kiba na Bruxelles, ndenge tango nyoso ba accompagnaka ye pe confiance oyo basalaki le 20 décembre 2023 na ba urne. Pour na deuxième mandat, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki bango biyano pour na préoccupation na bango. Ndenge moko na Paris, chef de l'État a présenté ki bango 6 axes prioritaire ya action naye pendant 5 ans oyo. Tika kaka na masolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'ensemble qui a décidé qui pour écourter ce jour na ekula na Europe après explosion oyo et seulement qui n'a compte de déplacer à Mugunga kuna na Goma. Nadine Nassona pesibino ba détail. Na séjour naye na Europe, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tambolaki tour à tour Allemagne, France, pe Belgique. Kasi nangala ya Belgique kuna epai wapi chef de l'État akanaki kosala to kosala misala ya ndenge na ndenge ekomaki na sukate pambate na sima ya kosolola na diaspora congolaise kuna na mboka Belgique. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nouvelle moko ya malamu te kouta na mboka na ye République démocratique du Congo mingi penza na ville ya Goma epai wapi quand il y a déplacé ya Mugunga ezalaki bongo bombardé ba bombe et utaki na ngambo ya ba M23 oyo Rwanda azali ko soutenir et salaki plus de 9 morts pe ba blessé ba zalaki ebele nyonso wana ezalaki ba nouvelle ya ndenge na ndenge oyo e utaki kuna natina wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki décision ya ko écourter voyage na ye kuna na Europe akanaki kozonga directement na ville ya Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo et pa wapi siège ya institution ezali pona kovanda pe kosolola elongo na ba autorité mususu ya mboka koyeba ndenge nini bakoki kozaba mesure ya malonga
pona kotelemisa avancé ya ba M23 pambate acte oyo ba rebelle to ba terroriste ya M23 basali ko bombarder quand ba déplacer ezali eloko moko ya malamu te ezali crime contre l'humanité oyo ezali ko senga ba condamnation e uta bisika na bisika mingi penza na ngambo ya communauté internationale ba yeba na ko condamner Rwanda na lisungi azali ko pesa epai ya ba rebelle ya M23 na tina wana bozongi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis mokolo ya dimanche 5 mai 2024 na ville ya Kinshasa ezali kolakisa ke azali chef azongi na mboka na ye pona kobeta masolo pe kotalatala kozaba décision oyo esengeli kala mingi te tobanzi ke ba institution bakosangana ba responsable politico-militaire bakosangana autour ya chef de l'État pona kotala eloko nini ekoki kosalema pona acte terroriste oyo ba rebelle ya M23 basali mingi penza na kobombardaka kaya ba déplacer ya Mogunga na Goma na province ya Nord Kivu. Bah, épreuve, examen d'état édition 2024, c'est le Maki Mokolo. Il y a lundi 6 mai 2024, on est entendu mouvement République démocratique du Congo. Boyebake 9052 344 élèves n'ont participé à l'épreuve. C'était pendant Skande Midjo Mabasi. Kengeka Kezalaki repris na calendrier scolaire édition 2023-2024, by épreuve hors session et examen d'état et bandaki lundi 6 mai 2024. Et Salima Kibongo n'est entendu mouvement République démocratique du Congo. Par école au Ezali Libanda et République démocratique du Congo, ministre et tutelle, professeur Tony Mwaba Kazadi, a salaki officiellement et à lancement et à épreuve Oyo na Institut Lumumba au Ezali situé na commune ya Limete awa Kinshasa. Ezalaki liboso ya ba représentant ya ministre ya éducation ya Kinshasa, ba membre ya comité provincial ya sécurité, ba autorité sous secteur ya éducation, pe ba récipiendaire ya centre Oyo ya Institut Lumumba na Limete. Au total, 952 334 élèves de Bazali qui ont participé à l'épreuve hors session na édition 2024. Tony Mwaba a introduit discours naïe, n'a co-exprimé profond reconnaissance na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azali réélu na 74% na l'élection présidentielle il y a décembre 2023. A talisaki que 952 334 candidats oyo Bazali inscrits na épreuve oyo dissertation pour na cycle ya humanité ba candidat ba kozala topé bazala qui réparti na 2959 centres soit 322 candidats par centre. 13 centres basali ko fonctionner dans territoire hors frontière wapi pai 2 na Angola na Luanda pe na Kabinda, moko na Kampala na Uganda, moko na Kigali na Rwanda, 5 na Bujala na Burundi, pe 4 na Tanzanie. Et le bas Kibongo ministre sortant ya éducation Tony Mwaba Kazadi 989 848 000 candidats. Ya cycle long, balanda ki ba filière technique, pe ba affronté ba prof oyo traditionnel na 2729 centres oyo Fongwama Kibongo na étendu mouvement République démocratique du Congo. Pour na ba épreuve ya cycle court, ministre atalisaki ke ekozala organisé na 269 centres pe ekozala regroupé na 5335 candidats, soit moyenne il y a 322 candidats par centre. Pour na professeur Tony Mwaba Kazadi, ba prof oya hors session ezali sorti ya évaluation ya connaissance pe ya compétences acquises et pe ya ba apprenant nyonso depuis cycle préscolaire ti na suka ya cycle ya ba humanité. Nayango, ministre Tony Mwaba Kazadi a souhaité que ba résultat o ekozwama eye ba ko refléter réellement niveau ya chaque candidat. Rupture ya carburant et salemi na ville province ya Kinshasa et pas wapi toza komona ta communication mon côté ya gouvernement central ni provincial Midjo Mabasi héritier mapine mi ba détail. Ba jour oyo nyonso na ville province ya Kinshasa likambo etali carburant ezali ko déranger na ndenge ya kosakana te. Rupture ya approvisionnement ya carburant ezali ko salema na ba station d'essence mituka etondi na ndenge ya kosakana te. Ezali opesi mbwambwa aboyi surtout mokolo ya lundi 6 mai 2024 et pa wapi ba transporteur bazalaki vraiment dérangé na ba station pe ba service ezalaki ba long file d'attente ya mituka bazali kozela kozala service sans succès pambate carburant
ezali komona na te population atungisamaki mingi mokolo ya lendi bai balingaki kokende misala kelasi mimbongo pe makambo ya ndenge na ndenge bamonaki pasi pamba te pasi ya transport oyo ederangeaki na baarrêt de bus pe bisika na bisika population atondaki na ndenge ya kosakana te nyonso wana ezali kopesa pasi mpona bai nyonso bazali kosala badéplacement surtout mokolo ya lundi 6 mai 2024 ezalaki baépreuve ya hors session ya baexamen d'état baélève ebele bakomaki na baretard na bacentre na bango kaka mpona likambo etali transport nyonso wana leta na ngambu na ye azali kopesa ata communication moko te mpona koexplike population rupture oyo esalemi mpona nini ngambu na ngambu eloko moko ezali kolobama te nyonso wana ezali kaka pasi ya population tosengi na baautorité bayeba na kosala makasi kopesa explication to information epai ya population mpona rupture ya carburant bayeba soki ezali nini soki pe rupture esalemi te kasi boni bazali koteka te nyonso wana population aza na besoin ya bainformation l'État a évité biloko nyonso oyo pamba te ezali kobakisa pasi likolo ya pasi oyo population aza na yango deja. Na masolo etali religion bo bake 96 ans d'existence ya les coopérateurs paroissiaux ya Christ Roi ezalaki célébrer mokitoko mokolo dimanche 5 mai 2024 kuna na siège na bango ezamingi penza na Kimwinza mission sur place témoin événement Christian Kengebeni. Na célébration eucharistique oyonde les coopérateurs paroissiaux du Christ Roi CPCR na Mokuse ba célébrer qui dimanche 5 mai 2024 96 ans d'existence na bango kuna na siège na bango oyo ezwami na Kimwenza mission na commune ya Mongafula na bokambemi ya provincial na bango Père Arnold Mukele Meya na présence ya ba autorité ya église ya l'état pe batu ya ndenge na ndenge na messe oyo elekaki malamu na omeli na ye Père Arnold Mukele Meya atalisaki bolingo ya Yesu Kristu pona biso alobelaki mingi na livre ya Jean chapitre na yango 9 verset 15 à 19 epai wapi akobaki na kolobake bolingo esengeli emona na misala kasi na maloba kaka te pamba te nkolo Yesu amipesaki mbeka ya motuya pona batu nyonso bayeba na kobika asukisaki pe na kolobake kosalela nkolo Yesu Kristu na bolingo ya solo po yende mutu aponaka biso wuta ebandeli ya mokili message oyo kitoko ezalaki capté 5 sur 5 pe epesaki nzela na bachoral na baloyembo ya nkembo pona 96 ans d'existence ya les coopérateurs paroissiaux du Christ Roi. Bon journée oyo ezali nano mokolo ya kotondo nzambe botondi oyebi bolamu oyo biso bato salaka ezalaka nano elembo ya likabo euti epai ya nzambe ye azwaka likabo epai ya nzambe ya kosala lingomba oyo po ya kosalisa mpe mosala ya kosunga bandeko na nzela ya kosala ba retraite lokola esika wapi biso bato tokokutana na mokonzi nzambe koyoka ye mpe kotala bomoi na biso akitalatala to na mwinda ya bomoi ya mokonzi bongo mosala wana nzambe apesaki ye atikeli biso yango donc lelo ezali na mokolo ya kotondo nzambe botoni mpona likabo ya charisme ndenge tobengaka yango likabo wana epi mpona mosala oyo ye asalaki amipesaki asalaki manso ma nzambe apesaki ye abombi yango mpona ye moko te kasi alingaki te ekoma kino esika biso tozali na ntina te biso mpe toyeba kobeneficie na yango mpe bandeko basusu mpe bazwa mbano na nzela ya mosala oyo nzambe apesaki ye. Possible que bien avant, conférence sur la rétrospective historique des coopérateurs paroissiaux du Christ Roi, CPCR Namokuse et Pesamaki Kitoko, Nanzela ya frère Norbert Trésor Chupamba. Na kotali saka ke lutte pastorale, ya père François de Paul Vallée Oyo, azali père fondateur ya les coopérateurs, malgré que atika biso depuis 1947, mais œuvre ya Nzambe, ezali kokoba kakase kokoba. 96 ans d'existence, pelelo, les coopérateurs paroissiaux du Christ Roi, et comme à 3 continents mobimba, Europe, Amérique, Afrique, veut dire il y a Dieu dedans. Il y a un finaliste complet scolaire Maman Pemba et Salemaki
kitoko kuna na CAC Lemba Gare na commune ya Kisenso. Témoin événement Ladi Lami. Lokola ba épreuve, il y a hors session, il y a examen d'état, édition 2023-2024, et Sengelaki est à l'organiser, mokolo ya lundi 6 mai 2024, talatina ba élève nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu, lokola ezalaka école ya Mosali Nanzambe, évangéliste itinérant honorable Nerombungu, ba élève finaliste nyonso, ba kendaki na CAC Lemba Gare, oyo ezwami na commune ya Kisenso, pona ko bonza ba épreuve na bango et pas yankolo bosimba ke culte d'action de grâce ya kafu ezalaki organisé kuna et pas wapi ba élève nyonso bazalaki présent bongo na mate ya pasteur Malonda alobelaki na mokanda na Isaïe chapitre 41 verset 8 à 10 et pas wapi alobaki nzambe alongola biso na confusion pe alongola biso na likambo etali confusion et sengeli totambola na ye pe totosa mibeko na ye wana Isaïe chapitre 41 verset 8 à 10 et pas wapi mosali na nzambe atalisaki mateya oyo nyonso polele bosimba ke na même occasion ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki na don ya 20 sacs ya ciment pamba te misala ezali kosalema kuna na paroisse CAC Lemba Gare et pas wapi bango pe bapesi contribution na bango afin que nzambe ayeba na kopambola bango nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge pasteur Malonda ya CAC Lemba Gare na commune ya Kisenso alobi jusqu'à 10e verset. Dieu appelle Israël son serviteur. Nasima culte d'action de grâce oyo ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba bakendaki une de ti na école na bango na complexe scolaire Mama Pemba et pa wapi honorable Nerombungu initiateur yemoko azalaki wana azwaki maloba pona ko conscientiser ba élève finaliste nyonso ndenge bazali ko embrasser ba épreuve nyonso ya hors session tina session proprement dite ndenge nini esengeli bako se comporter pona réussite eza na ngambo na bango honorable Nerombungu atei bango bami pesa na mosala bami pesa na distraction te pamba te diplôme d'état ezali soukate kasi ezali ebandeli ya makambo mosusu bako kote université bako embrasser vie professionnelle esengeli bazala vraiment na ndenge moko ya malamu mateya ya honorable Nerombungu lokola papa malamu esepelisaki ba élève finaliste nyonso oyo bazwaki elika à partir ya expérience oyo honorable Nerombungu akabolaki elongo na bango na sima koswana ba élève finaliste honorable Nerombungu asalaki tour ya ba chantier ya complexe scolaire Mama Pemba pona kotala ndenge ni misala ezali kosalema kuna pamba te honorable Nerombungu alobaka éducation ezali cheval de bataille na ye esengeli makambo nyonso etambola na ndenge ya malamu na complexe scolaire Mama Pemba pona éducation ezala vraiment ya qualité kuna merci honorable Nerombungu na ndenge ozali ko penser na jeunesse pona ko pesa bango cadre kitoko lokola complexe scolaire Mama Pemba afin que batanga na ba bonne condition Mama Pemba oye Séminaire ya balaïque ya CAC Lemba Gare esalema kitoko kuna na paroisse Lemba Gare eza na commune ya Kisenso bobaki évangéliste itinérant Nerombungu yepe ateyaki. Pendant 6 jours, Mobimba, Kobando lundi 22 avril, Kino dimanche 28 avril 2024, paroisse CAC ya Lemba Gare et Yindaki Nandenge ya Kosakanate na oyo etali séminaire ya balaïka. Nyonso elekaki vraiment kitoko orateur ezalaki évangéliste itinérant honorable Nerombungu yende ateyaki pendant 6 jours oyo na paroisse CAC Lemba Gare 1 et pas wapi bana nzambe bazalaki vraiment édifié na thème monene ezalaki comment marcher avec Dieu pour na mokolo ya liboso honorable Nerombungu évangéliste itinérant atalisaki ke na ibandeli nzambe asalaki moto pe atiaki wana pona kobatela pe kokengela elanga ezalaki occasion pona moto aye bako marcher elongo na nzambe na nyonso wana orateur honorable Nerombungu atalisaki polele ke moto nyonso oyo azali kotambola elongo na nzambe akozala wana réussite ekozala na ngambo na ye boye créature moto na mokili akilamaka pona ko vivre libela
kasi lokola alingaki kotambola elongo na nzambe te nde makambo ekomelaki Adam na Eve na nsima na bango kolia mbuma. Donc nzambe nanu liboso na makambo nyonso oyo moto azali kosala ndenge évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki. Bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko pour na mokolo ya dimanche 28 avril 2024 tomonaki mot de circonstance epesamaki epai ya président ya laïque ya paroisse Lembagar na commune ya Kisenso Jean Mandundu ye atalisaki ndenge nini séminaire oyo ebandaki pe ndenge nini ezali kosuka nyonso elekaki vraiment kitoko pour na mokolo ya suka. Évangéliste itinérant honorable Nerombungu atalisaki marche ya bana Israël ndenge nini batambolaki elongo na Moïse epai wapi nzambe abandaki bongo kokamba bango. Orateur évangéliste itinérant honorable Nerombungu alobaki ke esengeli kosalela nzambe kozala na patience kozala na obéissance pe kotosa makambo nyonso oyo nzambe azali koloba ezali ba principe oyo ezali kosala ke moto ayeba na kotambola elongo na nzambe ko se détacher na yete. Alobelaki mukanda na Exode chapitre 32 verset 1 ateyaki pe na mukanda ya Proverbe chapitre 16 verset 18 epai wapi alobelaki même likambo ya orgueil ezali mabe. Boye honorable Nerombungu évangéliste itinérant ateyaki bana nzambe esengeli kozala toujours à l'écoute du Seigneur. Nyonso wana esepelisaki assistance basepelaki vraiment na ndenge ya kosakana te. Pendant 6 jours oyo assistance azalaki vraiment édifié na maloba kitoko oyo évangéliste itinérant honorable Nerombungu ateyaki bango pendant 6 jours. Na micro ya Info Lingala, coordonnateur ya ba paroisse ya CAC Kisenso Jean Lelo apesaki d'impression na ye par rapport ya déroulement ya séminaire oyo. Ezalaki général kotambola elongo na nzambe tiré na livre ya Genèse 17 le premier verset. Tei banda lendi tini lelo aprotiré atalisi biso makambo ebele koyeba lolenge nzambe azali ba principe na ye lolenge tokoki kotambola na ye pe ba obstacle oyo ezalaka ntango tozali kotambola elongo na nzambe. Lelo achite na kolakisa biso ete toza motula na miso na nzambe na mokanda ya Esaïe 43 verset 4e kuna Esaïe azali koprofetize ete biso bana na nzambe toza motuya na miso na nzambe esengeli kaka totambolaka elongo na ye tosepeli mingi na nyonso eleki nzambe asungi biso ebandeli katikati te mosuka nzambe azwa lokungu. Merci beaucoup. Nyonso wana ezali kotalisa ke bana ya nzambe bazalaki édifié pendant 6 jours na prédication ya honorable Nerombungu bayokaki vraiment kitoko comment marcher avec Dieu. La modernisation ya piste ya Luano na Lubumbashi c'est à modifier horaire de vol na yekuna na ba différents villes ya ville province ya Kinshasa. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement ba client na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya vol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise ba client na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et silite oh Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste Bossi Mbappé Boebake depuis 1992 32 ans le long de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort Pona bavol nyoso totangi boko zwa yango na bavion na ye mpifo Airbus A320 pe Airbus A330 nzambe ya bilengi Kongo mobimba si bandima yo bisengo ya Fly CAA nkembo na nkembo leader
la potopoto kitoko pe ya qualité baki potopoto protivap to pe diamingi pe sa santé kitoko pona bana na bino. Ah merci, Yabouinde, bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les protéines et pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na kodona Bino. Mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango. Poto Protivap. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Vous allez kebele pona kolanda info lingala journal. Ya pepo na pepo soki bosepela kina obsa. Merci. Na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra. Concours rédactionnel ya Nadine Asso na Pemijo Mabasi. Héritier mapindemi ya superviseur ki journal oyo. Montage sima ki pa ya Christian Kengebeni. Stéphane Skande na coordination. On a une de rendez-vous. Donc on la lobby. Au revoir. Bobenga ye mfumu ya mapate ya RDC CAA King of King alula tellement bakliye na ye akana kozala poste na bango pona kokubisa masolo CPLAS na CPLAS nenga mesana boye suite ya modernisation ya piste ya aéroport ya Luano na Lubumbashi Fly CAA uti ko modifier programme ya bavol na ye kaka pona kotia pio pe à l'aise bakliye na ye désormais horaire de vol les aboyés Kinshasa Lubumbashi vol 7 sur 7 veut dire semaine mobimba du lundi au dimanche à partir de 7h45 ngingo ça la vol na yo na nenga ba professionnel qui toko et bongo Kinshasa Goma 5 jours et semaine sur 7 à partir de 15h30 Kinshasa Mbujimai 6 jours sur 7 la semaine à partir de 8h40 ah Fly CAA bana mboka batali gauche batali droite yo na yo et siliteo Kinshasa Kananga 9h15 Kinshasa Gemena 9h15 Kinshasa Mbandaka 14h15 Kinshasa Kindu 8h juste pe Kinshasa Kisangani 9h juste bon Mbappé Boyebake depuis 1992 32 ans le lobo koka de service à peuple c'est à lundi sa régularité ponctualité sécurité bakisa confort pour ne pas voler sur Totangi, beaucoup zoyango na bavion na yampifo, Airbus A320, Airbus A330, Nzambe ya bilengi, Congo mobimbe bandimayo, bisengo ya Fly CAA, Nkembo na Nkembo leader.